ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, yo Bundi Sangaïa, 5 ans. Jamnabama, na modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Soki ofandaka na Angleterre, ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso. Oza na besoin ya komona monganga na yo te to ozala na ordonnance. Tozali kotraite ba maladi oyo: sinusite, angine ya makasi, koswa ya ba insecte, infection ya poso, zona, infection ya masuba epai ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, tokokomela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te santé na yo ebeba makasi. Benga de Globe Pharmacie sikoyo pona consultation na 0208 127 44 24 to na WhatsApp 074 829 29 266. Bonsoir, Nabamoure Zignos, Bamesana Kolanda Irana, Masiando qui TV, oh maman bino la cabino kakaba histoire vraie, pour esta la bino bavre makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apombola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka masolo ya Irana, Masiando qui, et ça la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh na nous ba s'abonner na sitiote, bo s'abonner, oh site ya maman bino biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tozo rappeler bandeko nyonso oza na lisono lingi mama Irani Masiendo ki abetango benga na numéro wana ko hésiter te soko lobi tanga kombo tokotanga soko lobi kotanga te biso toselaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie to pesi merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi sale ki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi soeur mebla 22 ndaku na verchache ezalaka yo la patrona Betty to bosani te vie na nga pochane andel mobange na shipping na kati ya colonne bana bundes ozotinda ba carton nangola to pe na Kinshasa ko hésiter te zo numéro ya pochane andel mobange na shipping plus 49 152 0 251 77 31 okozwe moko number 1 pochane andel mobange na shipping na kati ya colonne bamurezi bozobenga biso pona kosomba basipe wasi ya original balobi mutaso teka na bakizo bazoba ezali impératrice MK azalaka na Autriche impératrice MK kindoki na poste atekaka na Facebook te soki ngo contacter benga na plus 43 67 64 53 21 69 okozwe moko impératrice MK bamurezi nzamba lola pambola Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya bundes balobi porte parole na biso ya mayele tobosani te Naomi Mwenye na kati ya Luton ya papa de Gaulle Jolie Musungai de l'ange ma copine na kati ya France na mboka ya Bea Zachary Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle merci na ba patience nyonso ba mourir ba patience ba ibi ko patienter ba wande ba mourir mama Irene la kabino masola solo tobeta ko aubergine te lisona meme bino ba mourir za lisolo ya kotalisa batu ndenge nini bana poto bazana bakomba na bandeko batika na Congo bamureze ndeko moko bengi biso na kati ya France bi mama Irene na ebite liso nanga ezala témoignage
to ezala kaka lisolo mais nandimi ke nzambe nanga asalelaka nga. Mama Irene yebisa bana nzambe soko kende Kinshasa atoko kende mo restaurant na yo mo nganda mais kobosa na te vie de prière les kebele nandenga mabete fifito mo la japonaise maman na Erastine tantine voisine balobi ya kati biso mtolela ba restaurant na Kinshasa wana samedi dimanche tozana restaurant super urbain chez maman na biso Sylvie Mwanzaka balobi logo ya mwana hôtel bino adresse ezaka ka moko na Congo soki ke Kinshasa leka na restaurant super urbain oko sepela chaque samedi et dimanche au Goliath bio cuisine africaine c'est que bien tozo rappeler bandeko bolanda maman Irene bozo kende Congo Kinshasa bozo luka ba appartement loué chambre salon cuisine salle de bain topé des chambres salon cuisine salle de bain na ba condition ya bien pe prix ya kitoko benga maman Irene Masiendo ki kaka na numéro ozomona ozo sika no ya kolala ya kafu kure kata na kate groupe ya malonga pe toza na wifi balobi yo benga ka kokola nesika kitoko sécurité na eza assuré voilà ba murena ba mureuse maman Irene ayaka boye na ebisa kabino Jésus Christ revient bientôt moi na motazo zonga mokileza na makambo belé vena nga jadon fumo Zélande ya la reine Vani balobi vena nga jadon fumo ya Zélande balobi na kati ya Belgique ba murena ba mureuse maman Irene soel bino de connexion na France maman Irene na kenda ki vacances na Congo Kinshasa na zwaki flat na nga na za mwasi libala na kati ya France tangu na komaki na flat na koperaka bien na niesi ya mobali na nga loko to koperaka bien na zwaki etolala na biso na flat po pa na nga na za vraiment na mutu ya kozwa te vu que leto ala ndinga za déjà marié mère de 3 enfants azana mobali na ye na koyi kozwa ete na la na flat ko la nga moko na kokaka te na zwaki niesi na nga ndeko ya mobali na nga tolala kane ma mère na zwaki flat moko pe ya bien flat wana ko na mwazali mwana Londres apesa kinga pe na prix ya bien na bande ko la na nga pe na ba condition ya kitoko mama Irene mko na koma kina saleka 2 jours na kenaki pale kinanga futelaka eskale kinanga vanda kana bana na ye ba murene ba muresi bolanda lisolo eza mokuse eza molaite boko comprendre pourquoi to beti yango mama Lili Mwimba tango kendaka Kinshasa zalaka vraiment na vie de prière makasi na mama bibi chez Mwanzambi et unandira ki de 001 libanda na esumasi ya kufa bolanda lisolo na bokebi eza mokuse nazo senga na bandeko bozolandanga bo partager lenga vidéo bo like vidéo mama Rosette Bikulu na kata Hollande ko ratete partager vidéo like ba famille na biso na ba Congo Kinshasa eza na makambo ebele mama Irene to vanda kina lekinanga mwana ya ndonyesa mobali nanga ndeko ya belle famille quoi to vanda kina na chambre tozala ki bien problème ezaki te tant na sali 2 jours na kende ko mona famille oyanga petite sœur nanga esika vanda kana mobali na ba esika ba futilaka mama Irene ba futilaka pe sika bien ba condition pe za kitoko ba yamba kinga pe bien problème ezala kite mama Irene na pesiko na ko pesa ambiance eleka ki penza kitoko na biti petite sœur nanga nga na zone ya bi problème ite ya biso to roya na flat kaka lobby mama Irene lobby na mo petite sœur na aya kotala nga na bana za na bana misato azana mwana moko aza ba 16 ans na moko ya 12 ans na moko ya muki oya 12 ans aza mwasi mama Irene bayaki na mwana oya mwasi na flat kotalanga lobi landaki na yambi bango leki nanga mwana mama nanga bayena mwana na ye mwana nanga to vandaki vraiment bien problème moko ezaki te bazongi na bango mama Irene tango nazoko 7e jour na Congo to lali na niesi ya mobali nanga mama Irene na butu na okiloko leloko moko ezo gratter nga na makolo bandeko balandaki nga na live fo na salaki ya ndeko États-Unis oyo mama papa bimaki na mwasi mwana na ye na lakaki bino ke lisolo moko babengi biso en plein live eza lisolo ya mwana mwasi moko balie na bapuku na Kinshasa na makolo lisolo ngo yango bandeko balandaki live wana bamonaki apela ndeko abengaki po apesa lisolo aza na France bamurena bamureze ndeko mwasi abi mama Irene lokolo moko ezo gratenga na makolo na lamuki soka na benda dra lokolo mo ekoyi pu na mabele letani sa mobile nanga lamuka to moni puku mama Irene na chambre ya flat bana na nzambe tango na ebisa kabino Jésus Christ revient bientôt mama Irene Masiendo azobeta masolo ya solo nazobeta aubergine te yo mutozo landa ngoza li solo lingo beta ko hésiter te so lobi nanga tanga kombo na tangaka so lobi nanga tia odo na tia ka so biko tia odio te na tia ka te nga na fonctionner ka bongo ndeko mo se mera nyose la ka proverbe 19:20 beta li solo nanga po pesa biso courage ya kobondela ya kokime pa Yesu Masia parce que la famille tozo vanda eza na ba réalité ebele mama Irene puku ya munelo ko la cochon mbala mona temi na gangi au nom de Jésus
nyesa mbai nanga la muki azape mwana moka ni makama nzambe mingi abandi ko bondela au nom de Jésus moto na Yesu puko munene boy mama irani puku fatigué puku munene lokola cochon puku penaza na vite mama irani na mona puku fara boy kala na poto mama irani esali une émotion ne baka na kombo na Yesu mais mutazo autorité makasi ezali nyesi ya mobali nanga mwana anaza courageuse bana kini azui valise a fini puku ngana fongoli porte net na kini sa puku ya kangi kaka puku na valise na kini na deux valises na ngito kitaka deux valises na bagage jamais to tseko nkola moi monte kini na chambre wana valise mne valise na sa fini contre mur mama ira na bimi na flat wana eza lupango moko mwana Londres mtatonga tata moko azalaka wana na jeune garçon balala wana jeune wana matia bi puku ser awa tata na pesi torche baye mama irani puku ya munene papa na Sylvia bandi ko menacer puku na garçon wana na nièce na ya mobile nanga prière ba mourir bolande so na bokebi lisoeza lisolo ya somo lisolo ya pasi lisolo ya bondoki ba réalité ya vie mama irani ba menacer puku wana kufa papa na lobi banda mama oya tonga sika na zaka na Londres mbala liboso to mone loka boye et puis pourquoi zamba to pourquoi mokili puku ya munene boye abi puku lokola cochon elekeli papa abi pourquoi za puku ya kotumba papa na ze mukola lala wana sante abi pourquoi za puku ya kotumba mama irani papa na luka moto bana kini baza matata bande kwa kini balala ate biso batapoto mto banga ke sécurité mama irani wana minuit na ndambu toke iner esika ngopeto lalaki eza bobi kishasa muziki makelele biso mto banga kotambola insécurité ba mbata kini babanga na bangote mama irani papa na luki moto na 1h du matin abimisi puku ana libanda atumbi puku na balabala liboso lupango mama irani na lala lisusu te mama Irene na yoka somo na mona puku fara boikala et puis pourquoi mama Irene ba pole non nzeba sopeli mai alemba tala puku munene mama Irene on dirait ya zamba ba mourir to banga nzambe tant na ebisa kabino Jésus Christ revient bientôt mwana mutazozonga mokilo vike tozoyoka tozomona tokoyoka mingi pe tokomona mingi mama Irene batumba puku to vanda na niesa mobile nanga nani olala les kambel les nièces mbela nga matina beta fuka ma fini beta na mutu azo sambila nga na ebisi ebinde na zabwe pourquoi lienga penza likolo ndamba bitika boy na tsinga bitala alonga nga pena poso na talent ba ne pa ko lienga moi 3000 mais ebimisi makilete seka ba gratter ngai makile bimite abi bon bon pourquoi lui mto sokola bino makozaka no pesu ebino bana poto bozaka no pena saleté pourquoi ko lia yo pourquoi on peut munene pourquoi bokeseni boy mama Irene to umela kite to komi vers 5h du matin na moni appel aleki nanga ekoti leki nanga mwasi abenga biyaya tozala ki bien te butumba to lalite Deborah uti ko kufa mwana komi eza Deborah za na 12 ans na bi abeli ni abi Deborah belite ya to komeka ba 1h45 bo Deborah bandi ko ganga azoka moto mutema moto bafini ngai botikanga mama Irene Deborah nanya fini yo agangi mingi butu mobimba vike mwana ngole ba professeur bimaka na église ya kazaka na misala mabe abi mwana ekina na ndako abi balobaka zani partout otambolaka misala papa ne simba te balobaka ka mwana ngo kutu balobaka na tuna église moko boye ye mutabundisaka yo na grand frère kuna na poto pona za ya na mobali na poto abi oyebisa biso te pona ya Deborah akufi abi akufi awusko kufa kasi koyo bon na ndenge nini ya tanga zoba yo muto zo fina ye yo muto bomi ye ya na tombo na bi ya na ngasali yo nini abi na kendeke pa etata mama kuta zolala mama kuta bominga mama kuta fininga mbamo Deborah alembi kolemba Deborah lembi mama to mene no hôpital na papa mbabeza kana bangote le temps to zumo na patine c'est quand moi na komi biso mwindu mama onze mutabeteli kake na nzoto abi leki nanga ngana nza puko alinga na makolo touti ko boma puku abitika boya bitia zoganga bazo fina ye c'est que pourquoi les aki abi eza ye poizo lo ba bien
ke makuta bominga makuta fininga mama imba moko mwana lembi akufi mama le temps totela nzota mwana boyendenga lembaki tofiniki edra quelques minutes mwana kombiso yoka batumbi mwana posa mwana ebebi ya kotande kora mwana ekomi nayebisi ye na koya ba 9h mama Irene nakenda te namona ebembe ya mwana wana te mutakenda na $250 ezali leki ya papa na ye Deborah nda yake panga nazaki na flat na $250 na pesi bon po nazaki na mbongo wa kundibingiti mama Irene makambo eko bimebele nzoka leki na ngati za na Congo l'église batambo ko mba nazela ba problème ya ba santé ya musala ba vivaka kanda ku kitoko ba futela ka mosi mutabo marantoto na kufuta e bima ke mona wana zana misala mabe ye mutafuena ka papa na ye e bima makambo ebele e ke ye mutasala ka biso mabe ngana grand frère na poto tozwa ka vite ba problème ngana za problème na famille ya kopesa na pesaka na sungaka bango mama Irene na yo kisomo balienga na puku na makolo leki nanga mwana mama nanga baloba mwana za ndoki ya 12 ans abomba tina kendaki kuna tangu leki nanga ye na mwana lobi nango na flat nde tangu mwazo bafininga pa makulutu omolo bitonto kende na flat mo ba kina flat bafininga na kwa mir mo ezaki wana mo so finaki na mir te mwana ndeko na ya mobile nanga finaki na valise na kata chambre mama Irene te ko comprendre que na soni nyesa mbaye nanga zo expliquer mbaye na mamboleki na Congo yo sala ngana soni po ye a vivre ngo mama Irene soki yesu te mobulu balienga na bampuku mama Irene mwana wana akufaki na mone bembe tetaka mwana akufaki vendredi dimanche na kende na pa pasteur de la foi ko sambela wana mwana za na morgue lundi na mona na kite ba okunda mwa ti mercredi mama Irene est-ce que mona kora mwana anate na pesa bango $250 leki na na tika ke tele su e pa vanda rate ti na zongi poto mama Irene to so leki na na téléphone mwana mama na nga na ebisie yo baloba mwana za ndoki ba grand frère bagangeli pourquoi ebisa bisote to soutenir ata na ba prière tele ba famille ba mama Irene ayako nyanga makolo na esprit nini alinga ko sala ngani nzamba lo la confondre mama Irene otanga no kombo na ngate otanga no ville na vanda tolo bakaka France c'est monene la musabana na nzambe to koma mingo ko banga mikolo batata mwasi banoko ba memangambu ngamta sala biso ba vantir mwana leki nanga ya 12 ans na ebite na futa ki nzambe nini na pesa ki nzambe nini po kanisela nga bolamwa boye mwana yako nyanga makolo po sala vie nanga nini tala nzambe linga confondre mwana na kufi mama Irene na kota ki jeune prière te na botola ki pe Moïse nzete na ete na mataki mangengenge te yebisa bana na nzambe nzamba linga batu na ye nzamba bundela kabiso bitumba mso biso moto ebite mais tozo kaka elonga mama Irene ngana zwe longa na bitumbo nzamba bundelinga na yeba kite tito obo mapuku wana ide kutu ate bana ide kinanga ezate ko bana no ndeni ngasoki nazo mona ba mystique misu nange mona kakota banoko na biso mama Irene nzoka mtosa ba aventure mwana wana selon bisolo babi mwana bandaki ndoki kala ba pesa onsko azali ko futa na lupango liboso yango eza raison balongwela bakoma vana lupango wana mama leki nango koloba te po leki nanga bomba asalita mwana na ye oke kindokeza maladi tala ba famille skolo yebi mwana naza na misala mabe ngana ye poto ona ye kotala bino o memi susu na flight boya kotala ngame oyebi mwana naza na misala mabe poko ko yebi sanga te naza ata na vie de prière soki na koboya mwana te mama na tala ba famille na biso buzwa bazana ngo pesa conseil na bandeko bazolanda biso to koma kobanga bandoki mingi ya mikolo yaya kindoki alele koma na ba jeune mwana 12 ans mtenga sala na aventure na Kinshasa puku alianga makolo ya mwana tango betaka masolo ndeke kwa ina lupanga mutu atumbi ndeke to sala ka ba jete na koma ata na moniki peka mama raso mutema na ngesimbite na bomaka banda na uta Kinshasa na pesa ka bango su tante pondo ki akapable akoma mbinzo akomi peki peka zongi mbinzo azo changer kindoki aza capable akokoma ta nyao ya mwana to banga nzambe tango lobaka Jésus Christ revient mwana mutazo songa mukileza na makambo ebele komona mwana wana timide lobaka te mwana kitoko ndoki munene ba etina flat mama Irene alia kinga makolo dimanche na leba passer de la foi na bondeli nzambe na tindi ba moto likolo mutu mata chango ba puku tina zongi koma kubunga mama Irene azanga kikimia tina zongi poto na monsule kinanga te makufela ki mwana
natali ete tosolaka na telefone yango nabaki soki nazomi na Europe nakobenga mama Irène Masiandoki abeta lisolo mpona kolamusa bana nzambe okende Kinshasa neve niese azali mwana mokie bagentil ebele bondelaka mpona motu nyonso toyebani bilongi me mitema toyebi te ndeko na biso aza na France apesi solo mpona kolamusa bana nzambe na vie de prière yaya komata avion ti kokoma Kinshasa eza facile malheur na bato bakenda kosala ekobo basosolaka te ke nzambe alingi bango komata eloko wana likolo eloko wana ndenge tiaka mapapu bepalanga nza ozokende sike kokwela moto abikaka te eloko abongo ozokende baprojet mabe se koza na distraction ntango ozokende Congo fo kozala na vie de prière pasi ekomisi bato motema mabe na mboka wana nazokosa bino te tobanga nzambe nzambe alinga bato na ye mwana mwasi oyo nzambe alinga ye abikisi alobi abotolaki Moïse nzete te atumbelaki mpe nzambe ekamundele te mbeka milinga kitoko emata na lola me nzambe ayebi ye na kombo na ye alongisi ye bitumba oyo ye moko amiyebi te kabunda yango azopesa nzambe merci mama Irène soki nasambelaka 15 minutes citation eleki na libota na nga nakomi kosambela 45 minutes nazokosa bino te nga namoni monene na nzambe na bomoi na nga nzambe abundeli nga bitumbo balakaki nga te kokomata na ringi jeudi bokobunda jeudi na 20h naza kaka sipri bitumba elinga mpe nazwi elongo nom de Jésus Christ de Nazareth bamama tolongo na distraction yango nalobaki na debi kokende Kinshasa restaurant ezalaka kaka baliaka oui mais vie de prière eleka restaurant ebele yango mwana tusu mayana ke kisema ni restaurant zolia boyebite avana ke na yebisaki nzambe nini ti naza kuna princesse aza na Kinshasa o lola sebeti caché ke mwana moto azali awa ngana zaka mwana na moto mwana na nzambe ngai mwana na moto boyo akombo mwana na moto akitina mabela bakoko veut que sécurité céleste zawana makila lesu masi ezo batela nzamba zo contrôler 4 points nga to yeko bundisanga okuta na Jésus Christ de Nazareth yango batnesu ya ko bundisanga balala kana se nazaka molongi po azakati nanga yaya ye mokaka yebi makamune sala na bongo nanga pe nini oyo nga na saela ke parce que nzamba bikama yatala kabiso na ba livre souvenir kola sumasia pambola bandeko nyonso to bondela ka yango na tuna ka bandeko balandaka nga est-ce que ezana ba mama ti lelo avant kolala basambela te ba mama bongo na mokili bazalaka yango na tuna ka bandeko bafinga ka batu na ba réseaux sociaux avant bolala est-ce que vraiment bo sambelaka okoti pe na chambre ba do sali prière okepe na chambre est-ce que vraiment avant ya ko telema na mbeti soki réveille les lits okende musala opesa kanzambe ata 5 minutes à prière te na ndimiti po muto abondela ka vin ko lala muto abondela ka vin okitema ko na mbetu aomona monena nzambe parce que kolala kolamuka ezala ka bitidité ya kolala pongi tala mokonzi abenga kufa na kombo ya pongi seke mutu soka lali na pongi akokipe ko yebe lokote ezana batu musu na vie bakolandanga bazalaka na Congo soko se souvenir baliaka opela bampuku na makolo mais olamuka ka oyokaka atate ke puku azolia yo osuduka ka puku asalia yo po mona ke pongi ezalaka profond makambo lekaka na sa pongi Yesu masia mutabate la kabiso to pesi nzamba lola merci pour na temps kitoko ko partager le solan deko même inga epusinga pembe na Yesu masia mwana mwanso aza na France auti ko bunda bitumba pourquoi na munena yaki ida yaki na moye moka mutakufi na mo ayakolia mutu makolo après nini ngeko ya nzamba linga batu naye mama bimi molongi nzamba wala pombola bino pona patience fidélité confiance ndenge obengaka Irène Masiandoki identité ya bute et betel pro mars moso atika masona défaut ndena lobaka balekinga na kofinga menga aleki bango ne betel oh pro mars oh maman bino s'abonner like na Irène Masiandoki TV soki mwana motazongi te tokutani mbala sima ndenge kaka tolobaka Cynthia Mbongo sala musala Cynthia Mbongo na kata France sala musala mama Vizikoli musala et salama mama Rosita Tenda de moi-même mama Chantal Evita na kata France mama Esther Yanzala na kata ya France ba mama ya France na lela bino makasi parce que na yebi ke base ezalaka na kata ya Panama namboka joli musunga inafi nanga Yves Djoboke garçon de luxe na kata Paris tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te la na lobi bisous bye bye na molongo ya bato bazongolu na nzambe na koke wanga na te naza na kati ya mbalo yo toza na Autriche Vienne votre frère Ari Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na palais Werdem
ORTM bino boyebi yango koleka ngai le 26 octobre bandeko nyonso ya Autriche bisika bozali na province rendez-vous ezali ya louange adoration célébration komoke rendez-vous te zwa ticket na déjà avant ma place est très limité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche 26 octobre bientôt. Oui, bah comment on doit Fils Fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Et ça, on a la scène, on a deuxième fois, Fils Fashion. Yango quand même na moyo esenga bien makasi kota kabla kaltini neza la faute na le passe na comme c'est bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant la scène na bino luka Fils Fashion était kablo ka kalté là qui sont on a vu musique bana les robe. On a tout un petit monde à ça la qui signe on a eu commenté à on a eu bana blonde des personnes adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. À la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour se aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de